na bumo sikanga na yemba yosa malamu sikanga na yemba yesosa malamu onanyoso sali ngana sa jolio ona kobatela ozobatela ngana tombolio ona pema na moni ngana sa jolio ona pema opesinga lelo ngana ne jolio na consommer sine les 2 mois batinelinga agent ya kotikela ngai facture na consommer régie des autres 3 mois batindi agent ya kotikela ngai facture pema nzambe na consommer banebele otindela ngai jelwa lola te po na facture soki pema bafutelaka mbongo enga mobolo yo nalingaki na suka wapi kotala ngai oyo banda janvier 2021 eza na baoyo batikaki bakotaki février te basusu bakotaki mars te bakufaki basusu bakatanaki na avril kaso batelaki eza na baoyo bakatanaki na mai yesu basusu bazalaki na mbongo esombili wate na juillet basusu bazalaki na mbongo utie bakoki okota te basusu bazalaki na makasi ya kotonga bachateau bakoti septembre te obatelinga banda na octobre obateli novembre okomisinga décembre otikinga na nzembo opesinga maloba ya koyembela yo tango naza na pema nzamba lola soki bolobi na ngai oyo azobonga boye ndenge nini mama botuna yesu azozwa basirsa yo ndenge nini mama na ngai botuna yesu esika zwakanga na maya lobobino bozalaka te o botuna yesu koma yazomatamata bojijenga te o botuna yesu yambo boluka bobwakanga na mabele bobwakela mabele bokunda ngai botuna yesu bozoluka bobomanga succesi la kombo na ngai elimwa botuna yesu. Éternel Seigneur Jésus, je crois l'Éternel est en train de nous suivre parce qu'il a permis que nous puissions être en vie. Chers téléspectateurs, merci à tout le monde. Bissoir au côté décembre 2021, Tozokota 2022, bientôt dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, Jean-Sil Wonda, j'avais pensé à vous, nos très chers téléspectateurs, parce que n'avez que chrétien basé belé. Basali Anzambe Bazali Ebele, ba musulman Bazali, ba bouddhiste Bazali, bato bandemelaka Jésus-Christ lokola sauveur, ebike Bazali. Tozabiso tuna kibonzambe. Voilà pourquoi aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons recevoir Jonathan Yafou, une étoile de la musique gospel. Il va chanter. Nous allons parler avec lui parce qu'il a de programmes. Il est en train de préparer son album Autorité Morale qui sera disponible bientôt. Mais il y aura un titre qu'il a chanté avec la sœur Laure que je salue affectueusement. Boyo Kayango. Mais tenez-vous prêts. Je vous envoie aussi d'aller s'abonner massivement dans sa chaîne Instagram. C'est une manière de soutenir l'artiste Jonathan Yafou que je dis bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour. Moi, j'en sais très bien par Calafort. Calamakas. Tout le monde encore dans le Seigneur, vous avez propagé l'image. Il y a Nzambe, namona kiona Emmanuel Musongo, namona kiona ba studio, makambozo le kandé. Dieu nous fait grâce, maman, par la grâce de Dieu. Tozo poussana ngolo Nzambe. Tout le belanano projet à Oyo ozali kosala pour un album na yo et kozala disponible bientôt. Pourquoi titre non autorité morale? Ouais, autorité morale, on a réfléchi à Belé avant na titre autorité morale par rapport à la chanson parce que la chanson Et ça, témoignage à vie, parce que le bébé na lobi na nzembo, na beti trop histoire ya vie na nga na nzembo.
à conclure que Jésus-Christ est mon autorité morale. C'est-à-dire ils ont la décision je suis besoin de vie nanga mais étant moyen la décision à éliminer la décision. Si quoi autorité morale les gens a combien de titres? L'autorité morale normalement ils ont 10 titres. 10 titres. Et Gobima quand? Bon par la Nangola Nzambe to bimisandam ndam. Ah et bimania surtout ba no sama comment encore ndam après to ça la sortie officielle album. Sortie officielle album. Si quoi nzembo oyo yembi na maman Laure et Gobima quand? En décembre, je crois qu'avant déjà le 25 décembre, tu as déjà date confirmée, il y a sortie officielle. Parce que maman Laure aux États-Unis, ils ont un clip de Salama. Clip de Salama qui est avant qui ah, ok. Déjà calme. Ok, déjà ok. Mais si quoi, na où Italie, ba production, est-ce que décembre ou avant et si la Tokota 2022, est-ce que ça na production où il fallait jouer, tout il faut jouer. Producteur nano produire bazoyate habiter ceux qui ont expliqué. Oui, donc depuis 2020 le 26 janvier jusqu'à présent nous avons produit un concert moko donc là nous avons produit un concert moko tu as déjà habillé et le 3 janvier à 2021 ingeza la wapi ingeza na Lisanga terrain Lisanga. OK. Mais tu as qui vraiment bien dans maison de production ils ont ba déjà ba somba igu ba pied na bango pour surtout le temps dans l'église ba oteka et puis tout ça qui n'a pas lié avant tablier donc je profite même il y a aussi un pardon na ba somba qui va billet parce que ce n'est pas nous aussi tous qui ba invité qui biso et pas ba organisateur qui maison ya production tu as bien dans bango et ça dit que concert Tisiko to betangote. Alors on est obligé d'organiser concert. On a Tisiko yo tozo penser comment même par nous to organiser concert moko même gratuit pour na ba basomba bien na ba basomba te ba ya to komisa nzambe. Donc problème est salama ki biso na maison production to yo kan to balani vraiment te et ça li que to maintenir vraiment mokolo wana te. Ok. Si on a autorité morale, nous avons un producteur et un album. Bon, jusqu'à présent, premier producteur est Soumassi Yandé, a encouragé Bissot, mais producteur, bon, moteur financier, Azate, mais par la grâce de l'Union Tcholo Banangola Nzambe, parce que Banzembo Zébélé. Et puis, dans monte aux clips, un peu trop licolo, clip. Comme ça, déjà, clip, moi, écouter Bissot, $1,500. Donc, il s'agit d'un projet. Et comment tu as soukaté, mais la paix. Donc c'est un peu ça. Bisomoro, Tozo Bunda, Nangolo Nzambe, ma production, Maïla Robomba Mbongo, mon voyage, Maïla Robomba Mbongo, et ça la keto, tout a avancé, moké. Ok, je crois nous allons avancer dans le Seigneur, Bato Bolanda Bisso, Jonathan Yafou, il est chantre de l'Éternel, Toroyo Kaye, Jonathan, je crois, on a débutant au Bandaki. Peut-être tout Sambela quitté, tout côté directement dans l'introduction à Bissot. Non, il y a vraiment que le Saint-Esprit nous accompagne à travers une chanson où peut bandeko bota la Bissot, ba mona monene nzambe, ba mona miracle nzambe, ba mona nengeni nzamba pesi, ba tout souffle de vie de janvier. Si tu commis la décembre, et belé tous allez na bango, ba comité Covid et bomi bango, malaria et bomi bango, lino, kobota makamu belé, mais dans le Seigneur ils en a ba ou bazakite na bazemi ba boti, Covid et l'équipe a mis ba profiter, ba accident et raté, mais aujourd'hui nous sommes vivants grâce au Seigneur. Yango to senganza mais merci à travers une chanson où Eko Tsabiso l'an 2022 parce que Tozana nous n'a pas de billes il y a décembre 2021. C'est une manière de dire merci au Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Mon bateli, mon bombi, mon salisi. Ezalaka yo Nzambe na bomoi ebaka kobatela bato na se na moi Samba bomoi yawe o amitunaka moto liboma liaka na fulwe esika moto anormal akoki obela maladi ebele
kasi yo batelaka bato ya maboma médecin ya solo eza yo nzambe na bomoi tikanga nayemba yoza malamu tikanga nayemba Yesu aza malamu mpona nyonso osali nga naza joli yo mpona kobatela ozobatela nga natomboli yo mpona pema namoni nga naza joli yo mpona pema opesinga lelo nga nanetoli yo nakonsome sinele 2 mois batinelinga agent ya kotikela ngai facture nakonsome régie des autres 3 mois batindi agent ya kotikela ngai facture mpe mazambe nakonsome banebele otindela ngai angelwa lola te mpo na facture soki pema bafutelaka mbongo enga mobolo yo nalingaki nasuka wapi kura na mai natondi banyongo Yesu bongo ya pema nakoyibela mbongo wapi tikanga nayembawa yaya yoza malamwe nasombaki eloko na magazeo ata pri ebele koleka mbongo ya bato esombaka lakisanga esika nini batekaka pema magaza bachinois nini batekaka pema dubaye nini yango batekaka pema zando nini yango batekaka pema obatelaka babola na bato ya mbongo oyebaka kobomba moto na suko osengi benefice te soki ezalaki mpo na mbongo Yesu nde mobutu akota mabele te nzamba lola eza na bato oyo bakengelaka bango kasi mpo liweko te tunaka permission bagarde corps te yo nde mobateli ya solo nzamba bomoi yo nde opesaka pema nzamba bikamwa kotala ngai oyo banda janvier 2021 eza na baoyo batikaki bakotaki février te basusu bakotaki mars te bakufaki basusu bakatanaki na avril kasi obatelaki eza na baoyo bakatanaki na mai Yesu basusu bazalaki na mbongo esombi liwa te na juillet basusu bazalaki na mbongo uti bakoki okota te basusu bazalaki na makasi ya kotonga bachateau bakoti septembre te obatelinga banda na octobre obateli novembre okomisinga décembre otikinga na nzembo opesinga maloba ya koyembela yo tango naza na pema nzamba lola soki nazalaka na mahema emo naningaki nayemba boye te na kati ya morgue naningaki nasanjola yo te ata na mwenze naningaki nakumiso boye te yambata nzembo nakoluka yo koleka commerçant yazoluka bénéfice poza ngambo na ngai naningako na motema nzamba alliance na ngai nzamba koluka nzamba etimite na ngai otikinga na nzembo yayo tikinga na nzembo yayo tikinga na nzembo yayo tikinga na nzembo ata mpo na vi ya bandeko na ngai naloba yoza malamwe tuna bana bakufeli baboti babetelo pasi ya kobungisa baboti tuna baleki oyo bakufeli bayaya babetelo pasi ya kokufela bayaya tuna bayaya oyo bakufeli baleki babetelo pasi ya kokufela baleki moto ayebaka importance ya pema eza moto oyo azoluka kata pema bakotisa na morgue moto ayebaka importance ya sante eza moto aza na kati ya koma kolia na pasi nzamba lola soki namoni bandeko na nga na décembre naloba osa malamu nzambe oyo soki namoni ata baboti na nga nzambe nase retrouve orphelin te ozobatelela nga baboti Yesu eza mpo na mbongo te nde ozobatela eza mpo na bolingo na yo kati na biso sauvere malamu osova vi na ngai ozala na posa retour ete opesanga na mpe mabolafa tikanga na yemba nzambe oyo tikanga na yemba nzambe oyo soki mpo na kombo ya fami nde naza te o tikanga na yemba nzambe oyo yanga fami ebimela nango na gombe te toutaki senso bilei mosusu toliaka bana gombe bayebi kombo nango te me na kati ya bilei yango Yesu ozobatela
naza témoin maladi nabelaki durant ne mobimba 2021 soki yo tende na suki na Saint-Joseph maladi oyo efengelaki na sukila na mbeto ya mama yemo ebika na ibika pia pamba nzambe oyo ebika na ibika papamba nzambe oyo nakola na nga na sharama na nzoto te na matembele na nzoto mozopesa bomoi nzambe oyo eza na bato batonga bashato batongi mpe mate nzambe basusu bakei mapango elandi na kati ya cercueil te mituka elandi na kati ya cercueil te ozobatela moto lokola ngai oyo moto akola na mbongo ya malewa ozobatela eza te moto azala na mbongo mobatelaka bato nyonso na bato ya fin fond oyebi bango nzambe namitunaka soki obatelaki te ata na bamama korona nde bamama oyo azando basuka wapi mpona zando ambuteyage akotutana na bato e ozobatela okomaki dexefeta na biso tikanga na yemba nzambo osalaka ndenge nini obatela bato ya mboka esika kura na mai ezalaka te osalaka ndenge nini obatela bato bakola na mai ya fokofoko nzambe bato bakola na mai ya traitement te mai ya liziba osalaka ndenge nini obatela nzambe oyo tikanga yembo za malamu Yesu. Enthousiasme, sortir dans sa voix qui n'a pas chez les autres, chers téléspectateurs. Jésus existe, Jésus est là, il restera toujours. Voilà pourquoi nous disons un grand merci à celui qui a créé le ciel et la terre. C'était une manière de prier, c'était une manière de dire merci, c'était une manière de glorifier l'Éternel. Parce que tous les qui n'ont pas un moment où ils ont battu belé ba l'équité, ils ont battu belé ba katana qui n'a pas course où ils vivre na mokili où ils allaient aller l'autre zali au monde lobby moninga tiki biso lobby mama tiki biso lobby leki tiki biso lobby mwasi na yo atiki yo lobby mobali na yo atiki yo mais na grâce ya Nzambe na ngolu ya Nzambe na permission ya Nzambe lelo ngai na yo na biso nde tozaboye nous sommes en vie. Voilà pourquoi année oyo tozali kokota année ya sika 2022 mabe o nyonso tosalaki na année o totika masumu nyonso tosalaki totika o nyonso tosalaki ebebisaki mitema ya baninga etikala o nyonso esimbaki te totika to avancer tout ça l'avant ya sika tout ça là makambo ya sika ça nous permettra d'être en contact avec le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre. Chers spectateurs, cette émission, ça permettra à tout le monde de prier. Ça permettra à tout le monde de chanter, d'adorer le Tout-Puissant. Non, l'ingabato baote à la biso parce que ton messana na kati ya émission na biso au monde il y a deux fois tout ça la échange ou ezaki to loba makamezo kenenini mouvement production tout ça. Voilà pourquoi depuis nous avons essayé de parler de ça. Maintenant linga zoa etoko na yo zoa dra na yo zoa logo oyo sambelelaka zala liboso ya écran na yo poste téléviseur aux hôtels à biso ceux qui payent pour vos émissions ou commission en audio ceux qui ont tika en la vidéo une manière où il peut permettre yo tant yo ka moseli ya Nzambe Jonathan Yafou et permettre yo makambo na yo échanger et ça na bato mususu bazwa bénédiction kakaboué parce que il est serviteur de Dieu. Ça te permettra ici ou peut-être vous en a passé ici où yo belaka so vous en a kondima que Jésus-Christ est sauveur au Bika par le nom puissant de Jésus-Christ. Jonathan Yafou, je crois balangi belé bazali kolanda biso awa bamaluba oyo lobaka na bakati ya banzembu mona kisensu biloko mususu lia bana gombe balia te okola na chamate okola na matembele na yoki otango zoyemba olobi 2021 oyo maladi obelaki olmosuka na Saint-Joseph to da mama yemo mais maladie obiki ya makasi wana maladie oyo belaki ya makasi obiki na ibika pia pamba ba makambo lobaka eza makambo ekomela yo to ekomela baninga na yo to o s'inspira karabo na makambo ekomela bato. Bon, la plupart l'Éternel aza un réalisateur ba vie bato
m'intéresse les anzambe ma mise nyonso toyembaka na vie eza makambo ekomeli biso tant tozo rendre gloire à Dieu ezotikala caché na motema donc toyembaka makambo toyebi makambo tomona nzambe nzambe asalaka c'est pourquoi même na nzembo nayemba na ba impossible existera te pa nzambe nzambe ayebi manière ni ya kosalela mpona kobatela bana na ye oyo nzambe asala nde epusaka biso tolobele maloba. Je crois eza na nzembo moko boye nalanda yo ntango bakama baconfinement ebandi ozomituna ozoyebisa nzambe oyembela ye na monoko nini osangisa chiluba kikongo lingala nayebi te mpona yo ozali koparle ya langue eza communication na yo na nzambe osala ndeni osangisa bamaloba wana nyonso na kati chiluba nini oyemba na bafrère mo boye je crois na bosani bakombo oloba makambo wana mpona confinement ndenge nini bato ebele ndenge nini bamisu babika na vent wana ya covid nayebi te neti bamaloba wana ya kosangisa chiluba na nini mpo oyembela nzambe eyaki yo ndeni ebisaki nzambe na binzambe mokolo mosusu na osala langue nayembela yo bato bayoka te me toyokango nga na yo po eza na maloba mosusu mposa koyebisango nzambe me omonake bato tu bakoyoka langue ono je me demande nayebisa nzambe soko ozalaka ata moyombe nga na yekola kiyombe o mama na biso mama na ngaza moyombe boto swalo na kiyombe po makambo nzambe asalaka nzambe ayokaka na langage ya banzinzi biso toza toyebi te monoko nini banyama balobaka nzambe ayebi monoko banyama balobaka c'est pour nayebisi nzambe nasangisa balangi nyonso mpo yoka to ndenge nini mpo naoyemba me naomwa ndeti nazaka limité naoyemba na lingala me naomwaka nde nazaka limité ndeti fo nayemba nga na français ndeti ka fo nayemba na kikongo nazali bongisango déjà je crois toyokango sikoyo ndenge oyembaka wana parce que nga ma covid elekelanga mabe naza na baproche na bato bakufa mpona maladi wana sikoyo ntango oyemba yango na mituna na bi eza na baoyo mpe baleki nga na mbongo eza na baoyo mpe bavoyage ebele koleka biso eza na baoyo ndeka olobi baza na baimmeuble baza na bandako me batiki yango na maladi mo ya mokie oyo ezobatela meme omona moto ya liboma ezobatela faser ezobatela moto aza na eloko te me moto aza na eloko aza na makoki wakosomba motuka me liwa earraché directement na maladi oyo tobengi covid na yango okoyede biso omeka nano mélange wana obike nanga mona lukaka nakanga maloba wana oyo loba nayebi te soko loba nini na chiluba elakisi nini bolingo na yo Yesu bolingo na yo nazoyemba ngo na nzembo Yesu nayekoli balangi ebele te mpona exprime bolingo na yo me naza sire na lange nazoyemba nga na bange bolingo oyo elokota moto asoni etwaserista na miso ya bato bolingo na yo bolingo oyo nazoyemba ngo na nzembo ngai awa tunga kwamani wekibwanga bwa bundu sendwa mutu yeswe tunga kwamani wekibwanga bwa bundu sendwa mutu shedai wanu wa mujulu Yesu mutu dibwa kusamba malaria kuya kubwanga bobu kumundo pa Yesu mutu dibwa kusamba corona kuya kubwanga bobu kumundo pa Yesu kaji mutu mwikala ni bundu pambichi mwanga kaibwa kushikisha bundu kwa muntu Yesu kibwanga bwa bundu selwa muntu na sosoli onde desefeta ya babola olongoli soni ya maladi elinga kebeta na libota ozobatelelanga baboti Yesu olongoli soni ya maladi elinga kebeta na libota ozobatelelanga bayaya Yesu nayambi bolingono malobezo lukeka kanawa menazana maloba mosusu te po nayembela yo soki na meki oyemba na lingala nazalimite nakolukela olange mosusu soki nalingi nayemba tiluba nazalimite nakolukela olange mosusu
soki mpe nalingi nakota na anglais eza te nakolukela langue mosusu soki mpe nalingi nayemba na swahili nakoki te nakolukela langue mosusu s'il vous plaît nayembo na langue bato bakoki comprendre te kasi nga na yo nde tosolola nayebi na chiluba na français na anglais comprendre to me kosolola nano mpona betelo masolo ya kati eske bato bangani aksa matante matondo merci yesu mpona bolamu bato banga aksante matondo yesu merci yesu mpona bolamu thank you nzambe naloba nini lisusu bolukelanga lange nabakisa na balangi oyo yesu sokozalaka ta pikime nakotata na langage ya bapikime tosola ta bato bayeba te yo soki nalobi nakende na langue oyo tokendaka na eglize inalebashe ya mande ele evala ya ba langue nga moko no comprendre te me yo moko zo comprendre noluka nalukelo langue nasala ngo bato bakomprendre te kasi nga na yo nde tosolola na langue bato bakoyeba te osalelaka nga bolamu oyo epusaka nga na betelo mololo ata esika bato baza te bolamu mosusu ya nzambe ekoki okomela yo na iner bato nyonso baza ya kolala posa kobeta mololo na koderange bato nabeta ta mololo akati ya motema bato bayoka te retombe nango ezala na michopo na ngai eyebake yesu asali bolamu na kati ya nzoto na ngai yango oyo osalaka bolamu ata na makolo bokoni ata sende obateli nenga makolo posa yemba mezangi monoko osali bolamu na maboko bato bayaki bataki bapoison maboko napesaki mbote yesu obatelaki loboko posa yemba mezangi monoko oyaki osala lisusu bolamu na motu na ngai bato bataki motu likolo maboko mpo babotola likambo kasi obatelaki motu posa yemba eresme ezangi monoko yango baretombe nyonso ekwei na monoko tika espace tala mbuteyage ya masange oli ekoti monoko na ngai lolemo epesi sije makolo epesi sije magoko pe epesi sije mutu pe epesi sije ndimata ndambu nabimisa ndimata ndambu nabimisa me makambo osalaka osukaka awa te tokoki oyemba awa ndeti tofuti bolamu nde nosilisa emission boye na papa Jansi Luonda na bimi libanda obakisi bolamu mosusu nzambe naza lokola kaka mémoire oyo etondi deja ndimana nabimisa nano malobo oyo nazala ta na espace ntango kosala bolamu nakotisa nde nazawa naza plein soki osali bolamu nakokotisa te noyemba nobimisa nanu natika ta mwa espace ya bolamu kosalela nga na 18h nzambo baheure nyonso osalaka bolamu natondi deja nazoyemba nabimisa mwa ndambo soki nayebaka monoko ya tata na ngai oyo me nayembeli yo na kindibu nzambalo kindibu yesu ça fait du bien de glorifier le Tout-Puissant comme étant ma boca. Amen. Bato baka biso na bi Seigneur, je crois baté belé ou ba landa biso sikoyo makambo changer na bandako. O ya fo lobi nazala ta carte mémoire parce que carte mémoire de faux mon espace ezali tout mon espace etonde. Tant espace etonda wana est-ce que tonda na kibonzambe le rotonde ça carte mémoire na yo cerveau na yo ta façon de faire des choses na kibonzambe parce que soki nzambe te nani lisusu yafu tous en la République démocratique du Congo ozomona ndenge batu nyonso bazolela tout le monde azolela o mpiaka mutu nyonso azolela o ba producteur bazate ba o balela o musique na poteuse lisusu te ba o basala bo yoza mosali ya nzambe habité parce que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Est-ce que zali na prophétie te peut-être batu ebele bazali komona bazali kolobate to batu mususu bazali komona te est-ce que année o nzamba la kisio ate loko te pona mboka o ekolo Congo? Non, tozo continuer ko pondela pona mboka nzamba sala ngolo na mboka na biso pe nzamba sala ngolo na ba vie na biso. Mais ce qui est sûr kondimela Christ ezalaka
individuellement. Lorsque l'andimé le Christ n'a dit que n'a pas passe n'a bisengo nanga nzambe osalanga ngolo. Nzamba ko permettre sika batu ba la yo lelate. Pozanaye. Nzamba ko permettre sika batu bazangi yo zangate. Pozanaye. Et lorsque tu as prié pour le Congo, il faut la sire l'alliance na biso na Nzambe. Si après ses visions, après sa provision. Nzambe a trouvé quelques moyens pour que obika bien, ozala bien. Obika bien, ozala bien. Tout mon frère na yo pe te dit Oazali produit par Bibomba Musique, il y a Pasteur Moïse Ndiye, Autopesimbote affectueusement, aux appels à l'anga Nzembo. N'habité Nzembo, on attend Yomo Kozali Koyoka Yango, il est tant qu'artiste. Est-ce que témoignage Zali, tout est logo et roloba sur Nzembo, on appelle Zali? Et là, on a cette peine Nzembo, on a un message naé. Alobi, lelo, on a peine à komi, lelo, on a peine à talinga. C'est-à-dire, on a plein de Zambé, c'est que la Bible dit il fait toutes choses de bon à son temps. Alors, Nzambe soki tana ye komi montalongo la rata Nzambe zate. Lelo ngape lelo ndetinga boy, lelo ngape Jonathan batu batalinga. Na bana ko interpréter batu lelo ngape ba komi ko interpréter. C'est-à-dire dans la vie, Nzambe ava sala likambo atayara mutu nanu, a préparer mutu, après aye ko exposer mutu. Donc na retenir makambo ebele na kati ya Nzembo. Il y a des fois ko meloki yo mozo yemba yango. Oui, ezo komela parce que yo interprète rapé, to ebité ba misusu mona pe ya de chantre o ezake yenze mona na ko yemba yango te to na ko interpréter te yo étant que artiste ou interprète rapé ba artiste misusu ko sala pe bien bandeko ba Holanda biso yo peut contribuer pe quelque chose parce que koyemba ko interpréter déjà Nzembo ya muninga na yo eza ko appuyer pe les susu ki mbala sima ça la susu eloko bien yo peut être autorité morale ko bima ko permettre peut-être ba grand mususu pe ba interpréter ezo dépendre na onction oyo ezo utana kati ya Nzembo wana parce que yo moko lobi Nzembo wana makambo loba mina kati o sepeli nango je crois et ko ça la pe plaisir na ba bandimi topé baoba yamba Jésus-Christ le kola mobiki sipe sauveur et ça la bango plaisir wana bayoka yo Jonathan ya fozo interpréter la chanson to tient la stati la chanson donc tout le monde a qui tellement béni na malgré nous on a travaillé en mouvement mais Nzembo ezo pambola biso nyonso. OK, vraiment d'ailleurs goto basinga en église on a travaillé c'est exactement on a parti moroté nan oyo maîtriser notre travail. Non, on a travaillé en té c'est que faut travailler to travailler en église basinga on a ndeko mo azobala fallait to yemba nazo betali solo mais c'est quelque chose de très bien. Mais la vie que yo tango interpréter mo et ça la sous bien, c'est une manière de mettre la main dans la pâte. Siko yo yafu. Ngasko yo ngai na mokili mobimba o ezota la biso parce que bato bota la biso to yebi bangote. Dans un aposa souhait n'angezali monde to kota ane asika parce que tout mon aki opi collaboration na yone Emmanuel Mosongo contact wana ezala ki ndenge nini qui a contacté Nabilo Mbalé n'a contacté Muninga. Bon, Nabilo Mbalé, je peux dire c'était Dieu parce que on était à Congo Central à Matadi pour une production tous avec une équipe Mobimba et pendant la nuit tout le monde a prié to boni la Nzambe et Nzamba lobeli biso ke to kutana ye biso bito yeba ite na tongo to prester quelque part après to kesu prester l'église mo la borne de temps to kutana la borne to kutana ye alors to so là qui to prester na ensemble na podium to suis ba contact et le lope to koma famille vraiment. OK, si gotan oyembaka na ba grand frère na yo na ba frère na yo énergie oyo ezalaka tant boza ensemble yozo yemba bango pe ba yemba, qu'est-ce que tu sens en toi? Bon, premièrement je sens que l'Éternel a accompli les promesses naé parce qu'il m'avait dit il me placera au milieu des grands et ça ou non mon alelo qu'elle ni bossa ba grand lelo ba grand ba considérer ngapé et ça problème mo pe boy et singa manazala au sat nazala pété mais grand monia a envoyé singa Jonathan zala bazo considérer nga moi je bénis Dieu parce que l'Éternel a accompli
ba promesse soit pesanga na biti na sima ba grand sorini ne bota menzambe alobelanga déjà que ils me placeront de. OK, parmi les artistes où il y a de fois ou interpréter artiste nini ou yo interpréter liboso ya artiste mususu ou interpréter artiste na interpréter liboso oui ça ana mémoire na yo eza tolalo la muki oyembi oyemba facilement. Bon la question comme il aura mis balé il y a liboso eza artiste on a interprété mingi liboso na interprété mingi liboso Papa Beningonde mais na interprété sur trop makasi vraiment le frère José Nzita un père pour moi. OK na interprété mais na ko évoluer musicien sous na Yesus ko interpréter mingi za Papa Michel Bakenda. OK tout le monde a vu ba image belé ou surtout là au open sala qui ba découvrir Jonathan Yafou et ça live au Bosala na frère Michel Bakenda. S'il faut faire un rétrospective na nzembo wana oyo est-ce que Mbappé ou ça la rage ningi salara ningi sali? Non, je ne savais pas. Oui, Mbappé donc yo yemba ki ka dégager énergie na et comment na ba statut ya bato yo moko tango omona ngona ba statut ya bato yo kaka succès oane sala o milo barate ke eza succès ya malo e uta na maloba na yo na stream to po salama pas ba Michel Bakenda. Non, moni yana batu baloba plus kenga. Eza batu baloba plus kenga. Succès ya la maloba te, succès ça mi te pour to sali na ba grand. Succès ça mi te pour na style ya nzembo, mais succès ça mi pour na esprit mo réseau ni nzembo. C'était l'option de Dieu et Dieu alingaka sala makambo na tana ye ndenge alingaka kosalela. Lenza masala mambo na ye. Et comme la production de l'église bazoku et tant qu'on yemba raskuta on a ba maman ba papa ba kuya yo ça la ronde pour nzembo ka oyemi moi c'est pourquoi on va même na début na bi on a mona lelo examine ba accomplissement nzamba lobelanga trop parce que na necessité na bisa nzamba nga fona ko matina niveau na oyemba ba yene bembe seku et les arabes étape normal singaloketo nangai eza kombo na Yesu sekabarema na ngai eza kombo na Yesu soki makase silinga nalukaka kombo na Yesu Yesu yo autorité morale kombo na Yesu soki mokili etalinga na liswa soni nalukaka kombo na Yesu eyakopangusanga mai ya miso esika bato bazola pidenga na mabanga soki makambo lekelinga moto nalukaka kombo na Yesu ekompranaka nga ntango nasili maloba ebisengeli samwela ya po maloba mosusu ebakisama Yesu oyo akatisanga mondelo bato bakatela ngai abwakisanga soi na 90 apesanga posa tondolo na 90 nga mwasa 90 na bota mwana elekela maele na ngesa na makindenge nini zoka na bandaki obosana na kati ya nzoto na nga nazalaki na Yesu oyo impossible ezisaka te nayebi ndakwanga te nayebi kombo na Yesu kisi na simba na maboko eza kombo na Yesu ngana na komati ne bona yemba bat baye batiki ba diamba na bango na ba wixi na bango kasi oloba pe ba maloba kasi ba yankete ba yankateli pena yoki pena nzembo parce que il y a des fois tu vois na ba challenge mususu na ba Instagram na ba TikTok au moins na ba mususu pena kazaki abeli mabiki pona nzembo pour niveau ayameli nzembo wana na kundima nyonso mona mina ke non maladie elongwe siku ba témoignage wana tant yomoko ozwango webisa nzambe nini c'est Dieu qui peut le faire donc quand azwango premièrement ya liboso ya ona sala réserve comme sanzambe OK kokumisa nzambe tout ça la rétrospective ya nzembo oyo ebikisa ba maladie ya bato nzembo oyo échanger ba données ya ba yanke nzembo oyo etikisa bato komela diamba komela bombe ko violer basi ko sala o nyonso parce que mutu na mutu na ndenge na etanga yoki nzembo na tiki te nzembo mouvement na ndenge na yoki yango emotiver ngai na sala lisusu boete na kende songolo mpakala te je crois eko sepelisa kaka bana nzambe awa nde toye po to glorifier nzambe parce que yene mtazo garder biso tinde to salelo amen.
Kombo ezwanga na Gombete, kombo ezwanga na Kisenso, kombo ezwanga na Montflerite, elokotanga na Bulambemba. Komini oyo bato bayebi kombo te, komini oyo bato batiakaka te. Kombo elokotanga na Kisenso, kombo esalinga pe moto. Mokolo moko na betela moto histoire ya Kisenso. Atuninga Kisenso soki ezalaka na komini ya Matete. Asepare ba komine mibaleo. Weza komine eyebani te na miso ya bato. Ozalaka commissionnaire Nzambe na bomo. Obanda kolukela Nzambe ndako. Koluka ndako Nzambe otamboli kino na Kisenso. Oyokota na quartier Bulambemba. Ndako yango lukela Nzambe nde motema na ngai. Motema moki oyo opesi Nzambe sika fanda. Kaka kombo na Yesu. Kombo epesanga valeur na miso ya bato. Kombo na kola na yango eza kombo na Yesu. Kombo baboti balakisa ngai eza kombo na Yesu. Kombo na kolela na bapermanence eza kombo na Yesu. Kombo Jacob Kasengo alakisa ngai eza kombo na Yesu. Nakola na bapermanence ya Kisenso. Permanence obimi libando moni shawama te, obimi libando moni alimentation te, permanence obimi libambo moni lipafuti. Ba permanence ya souffrance na kolela wana ezalaki formation Nzambe na bomo. O preferaka bato bauti na zamba ko placer bango na esika ba Saule. Nzambe oyo motema na ngai, Nzambe oyo intimité na ngai, nayebi kombo na Yesu. Yango héritage ya kolakisa libota. Nga bakatanga bakamwa molimo. Bongo kodia bapesanga eza kombo na Yesu. Navandaki na ngai nayebaki Yesu te. Aluki nga yoyo abengi nga mosali. Bongo makambo ya mabe ekoma le passé. Yesu abongoli kombo na ngai nakomi mosali. Bikila bapesanga kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Kodia bapesanga kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Ngai oyo bayebaki nga moto mabe. Kasatani nga na liswa mawaliko lwa nzete. Abongoli kombo na ngai. Abotolanga na maboko ya bakamarade balingaki bamemanga na mbeba. Mokolo nzoto abotoli Shilo abongoli kombo na ngai. Yawe soki oyaki tende na koti zamba nanani oyanga ba master nanje na ngai obongoli kombo na ngai. Na mituna kangolo opesa ngai esalamaka pamba te na bato ya génération na ngai kasosali yango tuna ngai obongoli kombo na ngai. Bato ya jenanga na baba misusu kolenda ba chéri kasi nga na présence na yo na mituna ozobombela ngai na fitir Yesu yo obongoli kombo na ngai. Baninga na kola na bango basusu ba Jérémie bango na bakombo bakoma bakola ibadiabo na ngambo na ngo bendanga mosali na yo ya yo bongoli kombo na ngai. Ngai na yebinda kwanga ngate na yebi kombo na Yesu. Kisi na simba na maboko eza kombo na Yesu. Singa loketo na mbao eza kombo na Yesu. Seka barema na mbao eza kombo na Yesu. Soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu. Yesu yo autorité morale eza kombo na Yesu. Botu na Yesu, botu na Yesu, botu na Yesu, botu na Yesu. Soki bolobi na ngai oyo azobonga boye ndenge nini mama. Botu na Yesu, azozwa basirsa yo ndenge nini mama na ngai.
botuna Yesu esika zwakanga na mai lobo bino bozalaka te o botuna Yesu koma yazo matamata bojijenga te o botuna Yesu yambo boluka bobwakanga na mabele bobwakela mabele bokunda ngai botuna Yesu ozoluka bobo manga successi la kombo na ngai elimwa botuna Yesu ayebe sika zulakanga na kolia bakoko kolala nango botuna Yesu ayebe sika zwanga na bikokoto kokombola na malewa botuna Yesu Oebige botuna Yesu vraiment ngapele ngina kotsa place wana yo betaka ngasko na ibisa botuna Yesu on est siga botuna Yesu beta ngasko ngala lubano botuna Yesu botuna Yesu botuna Yesu soki nalingi nakoma gouverneur ya mboka oyo botuna Yesu bamsu balinga koboma bato eske avoboma moto eske botuna Yesu ngai oyikela kusangana baloko botuna Yesu longa pena naza vite na décembre yo botuna Yesu eske nga nde toza boye tokota 2022 botuna Yesu yafuki kozala nzembo te totuna beka Yesu soki non un applaudissement donc obimisi oka awa botuna Yesu oyebi ke soki ezalaki totuna Yesu eza me tokotuni makambo ebele mpo bantima mbi baza na mokili bato balingi te bato baavance eza na bato mosusu nde baotala biso boye aya fango akomi boye ndenge nini avo loba bongo me tuna nanu Yesu ye moko tuna Yesu akomi bongo no nde nini akoyebisa yo nauti mosika donc naza na raison akokomisa bongo fo batunaka Yesu avo tuna voisin otuna mwasi na yo to mobali na yo so oza na baproblème to omoni ke succès ya moninga ezogene yo koke mosika te paster Moïse mi ayembi esika moko alobi histoire ba héros tuna histoire bao bakoma ba héros ozo bilombe oza kolula lelo yo bamonaki pe bapasi tuna histoire. Donc c'est-à-dire bato mosusu ozolula bango lelo sebe nayembaka naloba elo omona ba ministre ebele bakolaka na famille ya mbongo te eza mpe na bato batambola bakupa madefolo base retrouva baministre donc soko otuni histoire bakobetelo histoire babiso baoyo fo tuna nano histoire banzambe je crois tokosilisa pena nde na botuna Yesu. Jonathan nous courant derrière le temps parce qu'il nous reste quelques petites poussières de minutes. Banda to banda ki to yembi, je suis entré dans le Seigneur, mais place pendant la côte maman tuna Yesu. Ngasko s'il faut que tuna mon ami lobi na kati na il y a des fois au cause la au mona moto au sepeli na ye mais dans le bon na tuna ye na ça la bonde nini c'est qu'il faut tout na kanen nzambe so po lingo ko na be étape moko boy peut-être obete la batu non ngana sala boy c'est qu'il faut tout na nzambe na pe na comprendre ngona banenge na je crois échanger nga maman na mama mususu parce que ça na mama mususu oyo ngapela lingana sala mais ngona na tuni nzambe te na tuni ngo camarade donc c'est qu'il faut tout na faut tout na Yesu et puis c'est biso mayele. Il nous reste quelques petites poussières de minutes batala yo ngana ebike yo za na mouvement siko o vivara ndenge nini soki production ezate eti boza na studio ozana ba jeune pe le rôle yo o ba accompagner ka yo bo vivara ndenge nini à part soutien nzambe ozala ta ya fou moi Orange Man ne biso na kin nezalaka moi Western Union est-ce que bato op bazara libanda est-ce que baye barape que ozana mouvement oui na ngolo nzambe asala biso ngolu grâce de notre cholo ba soit PC vision pe sa provision bato babengaka bamona na quand même mutu soit azaki touché na nzembo akobenga atindi quelque chose esungi moi elamba kolata moi déplacement nzamba fongola na ba porte olata yo ka to profiter parce que on a pe na batu na ngai o bazaki ba soutenir ngai nesa minute au pasteur Clovis azo landa biso alinga banze muno makasi
Donc, Pasteur Clovis, il est scotché connecté à suivre cette émission. Yo la tarnon taini. Il a fait c'était parce que on a peine l'action que bon, non l'action na nenga ki bonzambe ki nazana batu na peine nenga ki bonzambe. OK. Yo la tara pesa nga taille ya chemise na yo, ya costume na yo, ya chaussure na yo, bato yo bandime la nzambe lokola Jésus pe sauveur pe mobiki ici. So batel émission baba. Ah, attends na décembre oyo. Tout si nata chaussure pour na yafu et go permettre un clip na ye mususu a rosala parce que clip na maman alors déjà sali na ba clip pe na ba mususu mususu ana ndenge na ya contribuer mais ngai nazaka na posa parce que na clip esenga pe moi costume moi chemise parce que yo chemise nous a S ezara M ezara L veste ezara nini. Moi je préfère que mon yo ACP sur la biso abengi biso kana numéro to pesa numéro détail numéro za plus 243 82 73 06 904 plus 243 82 73 06 904. Pasteur Clovis Fimpa, je crois vous êtes scotché connecté. Pasteur Clovis Fimpa, et bien que Bolandi Biso depuis quelque part, et bien que Banzembo yo bande qu'on a biso bayembi dans le Seigneur et pour permettre bino que botu na Yesu na ninga mabete mais na ninga malamu il faut que tout naka parce que il y a des fois alors aux autres qui ne veulent visa au tout na batu visa bazo amonde nini ko poka socio voyager parce que oazo pesa biso souffle de vie oazo battre la biso OK tout na nani faut tout naka ye. Il y a des fois, tout se dérangera dans le bilo comme au kilo. Mais tout n'a pas souffle de vie au paiement. Est-ce que tout n'a pas zambé? Kende to komi na ne oyo boto komi na suka. Parce que tout n'a zambé te bana janvier ti to komi décembre o ne na sala accidenté na profiter na belité nini o été komenga. Mais tout n'a pas zambé te. Mais soki kaka papa asomeli o kabelo to motu na chaque jour wani na tineli o crédit asomeli o iPhone te wana botunaka na nenga pression mais makambo ya tuna nzambe botunaka te bana na nzambe botunaka nzambe iPhone wana yo linga kosalela okosala pa accident maboko ne katani osalela onde tunaka nzambe nzambe osali ndeni po batela famille titokomana mois au décembre osali ndenge nini po bana na ngaba bela te bakufa te bakende na ba hôpitaux ya minene te po ba traiter osali no ndenge nini batu musu bakufi biso toza en vie osali no ndenge nini mwana nga beli o ya falobi abeli maladie ya makasi mais bikse na ibikap osali no ndenge fo tu na nzambe moi si na nga boti bana mapasa asali no ndenge nini po azala envie na bana asali no ndenge nini po bota bana mibale bongo fo tu na nzambe yafu tokomi na suka ya émission na biso na groupe na boza combien na groupe actuellement on est plus de 40 personnes 40 personnes donc Roger Rara 40 esprits ouais dans le Seigneur kaka donc oui mon na ya moki ya ngonde okabulaka tolobela nzembo boyembi na mama lo titre nango Nzambe ya Biyano. Pourquoi Nzambe ya Biyano? Il est le Dieu qui répond à Nzambo soto bengiye ayano la na kata crypto baina debito tozo nyor kande to tolo bato tout na Nzambe to tolo belo moto bi olobaka ndenge nini po babeli babika c'est-à-dire ezamba maladi mususu to koma komitu na mituna to sali nyonso mais zo bika te pourquoi so Nzambo olobaka ndenge nini po babeli babika basimba ko ndenge nini pour que passe ici là. Après, dans ce cas, il est le Dieu qui répond. Okay. Donc, on a quelque part nabi, le coup là-bas, Samuel Baluka, on a le sambo. C'est-à-dire, dans le sambo, on a comment salaka pour que maladie pique. Dans le sambo, on a comment salaka pour que passe ici là. Ana kangai mabokote, passe ici na motema pour critiquer pas pénina. Mais na ko Lucas Nzambe nde Nzamba PC Samuel. Qui na suka to suki si tolobi. Il est le Dieu qui répond. Je crois Bato Balandi Bisso, c'était l'artiste Jonathan Yafo, Mama Doris Fimpa, ou Kindengini Jonathan Yafo Ayembaka. Tu sens cette énergie spirituelle de Dieu où ils ont traversé Bamir.
je crois maman Doris son fille pas azali maman na biso o asungaka biso o aidaka surtout bana na Nzambe yena papa Clovis son fille pas bo talata pour na décembre oyo ne bon mesana ko pesa ba dona bino dans l'anonymat vous calculez pe côté moro boye ko sala bien surtout le concert où ils appellent en décembre le 18 expliquer bah tout concert où vous allez est-ce qu'il y aura des invités tout ils allez uniquement il y en a groupe non ils allez uniquement on a une équipe à le père ok mais tout est entré par invitation ok donc concert ils ont entré par invitation ils ont invitation ils ont réservé un numéro moi tout ça qui n'a affiché ok vous en avez besoin aux allons à concert le 18 donc ça nous reste déjà je crois 2 semaines exactement le 18 le temps bata pour te pas kitaka oui oui ouais au bengi na numéro wana même na numéro na pesa qui même na numéro yo ezana affiche bandela ta numéro na yo moko lisusu pona bandeko ba Hollanda po ba bande nini ba ou ba peut-être bazana kin na ba ou bazoya ba msupe ba réserver les bandeko na bango ba benga ba sur la ba invitation numéro nanga moko o benga nga comme ça na ko na pesa numéro ya réservation sur nous réservé numéro na ngeza plus 243 82 73 06 904 plus 243 82 73 06 904 Oyambangai to sola to réserver yo ba invitation le 18 ezala wapi précisément eza na Ngaliema na quartier GB avenue juste avenue Yoseki numéro 2 en face il y a Minoko quelque part Minoko donc na arrêt diplomate ok je crois le 18 wana to rozala pour te soutenir œuvre ya Nzambe parce que tu verras toi adorer boyiki ka ok mais kuna vraiment et rozala na ba miracle kuna et ko permettre mutu na mutu atuna Nzambe et ko permettre mutu na mutu ayeba ndenge ni ya ko milengele ya kokota 2022 parce que neto kokota 2022 to tika na biso mamonios netinga kutu kaka lelo maman na bando tuna Nzambe na robana maman ko tuna Nzambe à travers cette émission. Merci à Rudy Bondeke, le caméraman spécial qui était derrière la caméra bazara tout le temps na yemoko nga bengake aigle parce que ya chapeauta la caméra wana malgré zobela na ebite soki mbongo wana tellement zwaki ya mote sali bongo pichumasia mais tozora mbongo wana tozongo tolandela ngo mais zala calme tu dis que décembre awa moi baloso moi basoso banine ko pesama parce que biso la chaîne n'a pas maté biso to ali Congo esengo officiel plus to lo bana biso te on est ça la moment dans l'anonymat sans que ba filmer merci à Jonathan Yaf merci une équipe eza awa mais on ça la boue tellement clavieriste azara chanteur azara quelques salutations la bandeko pe ba ebio c'est présenté dans nos bateaux ba ebioté comme nani aux clavieriste toujours garane aux pesa am na banzembo comme nani toujours taper année à sika moi ba moté na bandeko pe yebi papa maman ba ope ba soutenako peut-être dans musika peut-être au pemene. Ouais, merci beaucoup. Moi je m'appelle le frère Michel Mukuna. Je suis le pianiste du groupe Adorant le Père, c'est-à-dire une structure OESA conduit par le frère Jonathan Yafo. C'est là que nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur. Je profite de l'occasion, on a Pessimbote, on a bâti ba méga, ba connexion, on a biso. Na Pessimbote à ma grande famille, na Pessimbote na groupe Adorant le Père, et na Pessimbote na batutu ba encourager biso et ba soutenir biso pour tout ça la musala. Que Dieu vous bénisse. Ah, motani ba kombote na yigara bato ba soutenir ka. Bon, j'ai d'autant à comme la Pessimbote la famille na nga na Afrique du Sud, famille kuna. Ah voilà. Na Pessi. Voilà. Et sa famille na nenga mabete. La Pessi et la sœur Béli. Moté, la Pessi pasteur Jacob Kassendo et la Pessi ba fidèle nion sur l'église de Dieu Van Bote na.
Oui, il y a des émissions qui sont aussi karaté bino bolo bakara ba artiste chanteur. Mais moi siko tellement na bi valeur na bino ya ngo ko leka boité ba to roza ba monaki ah mais ya loba kité et puis ça que ta motete omoni et comme pe omona nzamba o motu na biso na place yo tu na nzambe mais yo monaki ndeni otuni ete na ninga ba bese to avancer yo bo zaki pe mena lito na nga gauche na mona ngano ngala pesa nuance yo bo pesa yo zaki likolo. C'est présenté dans le bateau Balandi aussi. Merci, je m'appelle le frère Jessica Bongo, un chanteur, adorateur dans le groupe Jonathan Yafou. Et d'abord, je vous dis merci. D'abord, merci à Dieu. Merci. Merci à Dieu pour l'opportunité, la grâce. C'est des bisous. Et la personne mot l'opinion sur les lignes. Ça a tellement ébélé, ça a appelé ça mot d'abord des anciens dans WhatsApp. T'es pas dérangé au pénal. Voilà la famille. Maintenant on va la poto, bateau baza partout. Papa Jean-Marie Kabongo, Agnès Moadi, je vous salue, mes parents là et mon grand frère à Londres, les premiers de la famille, Freddy Kabongo, je vous salue, Simon Bouyamba à Londres, je vous salue. Ma grande famille en Afrique du Sud, je vous salue, je vous bénis. C'est au Camille, Londres, pour famille, belle la grâce de Dieu. Ah, mais si vous avez un lobby, vous avez chanté. Non, non, vous avez chanté. Vous avez chanté, il faut chanter, mais ce que il faut à part. S'il faut chanter quelque chose, en 2021, au côté 2022, clavier, on a tout eu caillou. Biso peut bénéficier de la grâce mais sans voix il y a Jonathan Yafou olongolinga soni ngona yembi na nzembo Nzambe na mbomo olongolinga soni ngona yembi na nzembo kala basoni na ngaye ezalaki loyembo akolela lelo obongoli basoni na ngai opesi yango loyembo akoseka ngai oyo nabotaka te wowowo meni nabandaki koseka ngai oyo ana lelo obongoli loyembo na ngai opesi nga samuele nakanaki te c'est pourquoi nzambe na mbomomomo nzambe na mbomomo olongoli nga soni yango na yembi na nzembo oyebiki ngaka tseki ye azobata mape mais j'ai compris que il y a l'art dans le sang sikoyo wana oyembi oyebiki il y a de familles oyo ezaki babali babota te eza na basi oyo baseka bango mpo babotaka te eza na bafamille oyo ya mobali babala mwasi mais mwasi yango abotaka te basekaka etongo midi pokwa oyebiki nde oyembi bongo emotive bafamille ebele bafoyer ebele basi ebele sikoyo ebongo mpona bandeko oyo mpe bazali baboti mais mosala eza te banzemba bongo eza te en fait po maloba moko bimisi wana ah nzambe akumama je crois moto aza na kondima obota ngana olinga sikoyo ah ngai oyebiki il y a des fois tu s'inspirera kana makambo na maloba oyo lobi ekoti sikoyo na mituna ah na minute oyo eza bato bana misala te na bamaloba na bino nde bokotsaka wana botala no vie sociale parce que yana moto mosusu aza na kondima asambelaka ma aza na mosala te alelaka ntongo midi pokwa me mosala eza te est ce que mpe mosala yango oyo ozoluka est ce que otunaki parce que eza na bato mosusu yo ozokende osalaki menuiserie mpo otangela yango mais omona nzambe alingi ozala mécanicien to caméraman parce que il faut retour omoni bato ebele bamisala oyo lelo baosala omona eza ya bango te nayebi te tokabwana bino awa mais nga sikoyo nalinga tokabwana bino na nzembo oyo ya oyo eyeka boko otunaki te mais na kotunaki te wana bosala métissage ya bamaloba oyo eza te ke oyo toloba mais oyo ezo nzambe azo inspiré mais botalaka ya bandeko mpe bana misala te yana moto mosusu omona batya ye mpo nayebi te mais nzambe inspiré bino merci Jonathan Yafou tosisi na yo yo oza mokambi ya bandeko oyo continue kokamba bango nayebi ke
bandeko bazali ba soutenir pour makambo ekende liboso. Quelques salutations na bandeko pe ba soutenir yo ba batika kaote na bato ba royal lisusu ya sika peut-être à travers cette émission. Ok, que Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour na moment où tu as ça. L'exi moment d'adoration, moment moro ya bien et nzamba kumisama, nzamba pambola bandeko nyonso yo ba tie mengana bango ba susu ba olandango par internet et que le Seigneur azong sapene belé. Un grand merci na bato nyonso ba soutenir biso ba balinga biso. Merci na grande famille adorant le Père, l'équipe Oyo Nzamba songi biso tous ensemble. Merci Makashi à ma mère, maman Émilie Mpolo. Merci beaucoup à ma grande sœur, la PCP Mbote, et Sekazali Beli Mazoa, ainsi que Batunion Soyo, Batara Loboko. Je ne peux pas oublier mon père spirituel, le pasteur Jacob Kassendwe, et je ne peux pas surtout oublier mentor Nangaï, maman Lo Mbongo. Ah, félicitations à maman. Tout le monde, maman, au salut bien. Je crois que nous sommes tous ensemble. Parce que tout Kabouana. Salara Lora to kota sugo 2022. Nanenga mabete. Est-ce que tu n'as pas au kota 2022? Ponga na okota nga na okota vraiment mamna keda lokolo nanga déjà na kati parce que cette énergie, cet enthousiasme va permettre à tout le monde d'entrer. Papa Clovis filme pas. La maman Doris. Est-ce que vous tournez nzambe bokota? So bokota to kota biso nyonso elongo. Merci la grande équipe pour accompagner biso et puis merci la maison Given. Yannick Bongondo 4 fois Mobali. Donc la famille elle est sacrée. Botuna Yesu, Botuna Yesu, ah Botuna Yesu, Botuna Yesu, Yambo kondanenga, Botuna Yesu, Bojijenga o, Botuna Yesu, Olandela ngai, Botuna Yesu, Botuna Yesu, Botuna Yesu, Boloba to boloba, Botuna Yesu, sese yango ya kisito ya ni, Botuna Yesu, Botuna Yesu, Botuna Yesu, omabana nanga bazokola, Botuna Yesu, bazotanga ndenge ninyo, Botuna Yesu, Botuna Yesu, Botuna Yesu, ya tuna Yesu, Botuna Yesu, Botuna Yesu, Botuna Yesu, makambo ezosimba te na vina yo, Botuna Yesu, okanga monoko na yo te o, Botuna Yesu, okanzambe na nkukuwe, Botuna Yesu, basi tuna Yesu, Botuna Yesu, makambo kosala lobi o, Botuna Yesu, oyebo se préparer déjà o, Botuna Yesu, basi tuna Yesu, Botuna Yesu, Botuna Yesu, Botuna Yesu. Merci beaucoup, merci à tout le monde affectueusement. Je veux dire bonjour, bonsoir à Nicole Masikini, Kosomba, Kotonga, Nevinaye. Mais on a otonga te. Parce que fona tuna yo, tuna nzambe. So yo sala ke ne yo zotonga, biso pe totonga. Kozana no égoïste te. Car na nengo zotonga pour repesa ngabe partie ndamo ngabe na tonga. Affectueusement, nous te disons merci, Nicole Masikini. Ah, so na lobio na lobaka. Bienvenue, Mangwata. Je crois qu'ils sont scotchés connectés à suivre cette émission. Nzote Boyambindo. Merci Nabino. Vous continuez toujours à soutenir chaîne Oyo, à soutenir Bandeko Peto Yambaka. C'est important. Anne Nchintu. Ah, namoni ke na subi na nga awa bato ba omona balinga biso tokoti pe décembre ezate ke oteya senga ate to senga ate biso senga ka nzambe ya omo totuna pe kaka nzambe. Et voilà, je vous dis merci. Tokutana na 2022 yo sa malamu mais botuna rapé nzambe. Pourquoi banana bala nazobota te tuna nzambe? Pourquoi depuis nazo mwasi nazo balate tuna nzambe? Pourquoi banana bana musala bafuta ngate mi bafuta ka baninga mususu
tuna nzambe. Pourquoi banana kenda poto non nazonga kisasa te tuna nzambe. Pourquoi banana bana kosala na poto na otonga na kisasa te tuna nzambe. Merci à Madoum Team, merci à Congo et Sengo officiel plus. Tout le monde en a 2022, c'est très important. Abonnez-vous massivement. Boyambangouya et au bien. Merci.